Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengnaeb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nakolobela complot Oyo Ezaliko Salema Nabatwa PPRD Zakutu comploté boulot bango bazaliko boulele Oyo bango bakanisi ba okey nango tina suka parce que bango babandoro mona neti Fachi aza yuma aza kinwate aza mbento ke Fachi aza noko siko ba monique makambe bandi ko changer pour ba congolais bazaki pressé mingi Fachi koma ki na sika il fallait tala nanu ndenge masolongo bandoro kende siko Fachi comprendre système de jeunes abango abando beta bango ba masasa abando beta bango ba masolo donc na minute nazo yebsa bino ke PPRD na mukonji na bango kanambe ba yebi eloko bazali ko sala te bazali na ki pelekese parce que ba boulaki ke Fachi donc président na biso Félix Antoine Tshisekedi ba ko memele on dirait ba chibala on dirait soki ba nani ba monique donc ezalaki erreur azali mwana na nkoi azali mwana ya papa Etienne Tshisekedi donc akoki jamais ko reverser papa na ye alobaki ako salela ba boule oyo papa na ye il fallait ça là, à du chance mais boyebake Félix Antoine Tshisekedi azali mwana ya papa Tshisekedi donc na minute mon côté bo bouleke akoko trahir biso akoko trahir mboka mais avant to développer parce que donc les lots za penza na méchant pour bo comprendre que kanambe wana na batuna ye ndenge bazo tia munoko kanambe fozo ma solo na mpunchu pe na dikosi ndenge na epsaka bino donc ezakutu jeter parce que poto vanda kimia Félix Antoine Tshisekedi président Nabiso à ça la boule ne tout tranquillement il faut nyangala kata wana ya kanamba koki kozala te parce que soka zali batunaye donc bazaka kan espoir donc pour to sili sama solo to tikala kimia donc kanambe fazo ma solo na mbonchu pe na dikosi et puis batunaye wana bako pakata bango moko parce que to kanga bango te parce que état de droit comment payer comment na liberté mais bango moko bako se sentir que baza mal à l'aise bako pakata parce que biso to ko récupérer ka ata moko na bango te mais avant to banda ko développer sujet na biso ya lelo tozali ko banda vraiment émission na biso à 5 minutes ndenge na sengaki na bande konanga nyoso tout balanda biso 5 minutes ezali po na communauté eloko nyoso tout ezo déranger na eloko tout oyo bolingi na faire passer message bo hésiter te botindelanga yango lelo na yotaki kozwa message moko nécrologique epesinga penza mawa na pasi na motema to witi ko bungisa mwana mwasi na kombo ya mami Petembe Chibo avandi na Lyon donc vraiment ezali mawana passe na motema azali mama ya bana 6 atiki bana 6 dont bébé ya 1 an na kanisi bozali komona na ba photo na zotiela bino ba photo na yenyo tout bomoni ezali ko défiler na mwana na ye vraiment pesi mawa mingi parce que dernièrement witaika ko poster na Facebook na ye ba image oyo asalaki ye morope atindaki ba monter asalaki masolo po na arrivé ya présent Fachi ndenge boyebi na le 11 novembre présent Fachi azali awa donc mami Petembe Chibo a postaki peu pour nako motiver kaka batu donc epesi vraiment mawana passe na motema donc tozali vraiment ko présenter ba condoléances na biso les plus attristés na famille ya mami Petembe Chibo na Lyon donc vraiment bo hésiter te ceux qui programme ezana makamususu bo hésiter te bo tinde la biso yango toko transmettre toko panza yango po batu bayeba donc bo ebika ke nzambe mutapesaka nzambe peye moko azwaka donc etangamaki ezali mokolo na ye mais obika eza pasi ke mama ya bana 6 atiki na bébé bozali komona na zonguseli biso photo bébé azana 1 an donc akoyeba mama na ye te kaka na ba photo ezali vraiment pasi na mawa na motema donc vraiment enchaînement ezali pasi mais bon tozali ka obligé to enchaîner donc boyebi ke mutabota marape mutakufaka yango na enchaîner na ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na des affaires mikui et mekusa awutaki ko fêter anniversaire na kanisi avant-hier donc ngai na profitaki ke na salela ye
ngai na profité que na présenté yango na kati ya 5 minutes avec César Ngadipo Batunyo surtout bayoka. Donc mutuna ngai des affaires mikui et mekusa. Donc vraiment oumela bon et joyeux anniversaire na yo makasi yebike ka mutuna yo oya kokaka yo oya kokako ezaka ngai des affaires ngakam na kokaka yo. Donc ye azali grand frère ya Jordan Kousa. Donc na profité pe pona ça petit nanga Jordan Kousa nazwa ki message non mais zala no calme ko boule kuto ozo boule wana te yoza petit frère propre tant nazo ba petit frère propre na sepela mingi na boboto na ona respect na yo zalaka nango na ba ene na yo. Donc masolo na biso wana to ko enchaîner. Donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire na Emekusa des affaires donc mikui donc Wumela Master donc oyebikaka to ko bengana dans la semaine. Donc sikoyo na koti avant de développer masolo na epsa bino ne bandeli na koti po na epsa bino omoni polémique ya buzoba ezobima na ba réseaux sociaux de kaka ezalaka kaka à part kutu polémique wana na bato baza ba professionnel te ba soi-disant ba journaliste mususu na ebité donc ezaka ozui caméra obani ko se filmer o mi bengi journaliste bon to benga bango ndengini to bengi bango peka journaliste mais vraiment ezali passe na mawa pona kokosa polémique bazali kolobake président de la République na biso Fachi président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi azali porté disparu. Mais ezali na passe na mawa na motema na ebité congolais ndengini tokomi na buzoba ya niveau o et puis ndenge nini tokomi vraiment batu bakomi ko kosa biso facilement parce que batu bakomi tellement excité donc ceux qui ndenge na ebisa bino ezalaka congolais émotion ndengini penza bino boko boule penza ke présent munene ya mboka neti Congo na biso 2345 000 km² ya mboka munene neti Congo donc présent porté disparu donc ba média penza international donc evani na onye. Mais pourquoi tokomi buzoba et puis pourquoi pe tokomi kondima ke congolais ba kosa na makamo totika émotion bino moko soki na boboule bazoba ke présent porté disparu donc bomoni penza ke ba télévision ya mukile lobeli yangote bino moko boko boule te que c'est impossible. Donc présent na biso donc accueilli à limwe donc présent avant que donc bino boko quand ça penza Félix Antoine Tshisekedi azaka donc muto o ka bobando monika ndengwana net kutu mutu pamba kutu net biso bolelo a ndek toza na France awa donc so ba moninga na bungi ba pesika message France mobimbe ko ninga na po bambila baluka bon président de la République donc bino quand ça Félix Tshisekedi azaka donc muto bobando monika na Belgique na Bruxelles a commis na niveau mususu azali président de la République donc soli kambe salami da mbala moko mukili fe ningana donc président porté disparu allez batope ba koti panique ba komi komi tout na soki ndengini et puis ba journaliste mususu pona ba vu ya YouTube ba komi pe ba komi ko lobe omoni ba makamususu donc ngai na niveau na nga na ko lobela rango te mais tellement ba tout soki ba tungisi ngai belé ba tungisi yango moni ke na se rabaisser na lobela ba makambo président de la République à cause de la portée disparité. Président Tomonaki azali dernièrement na Russie, na Serbie, na Namibie, donc président de la République. Bon, et qu'on bande tout ndengini président de la République, n'avion naie donc porté disparu, pe bato ba vandinye. Mais Congolais pourquoi to komi makabu zobabo? Pourquoi pe Congolais to komi so ba lobeli kambo? Il faut bo analyser ka o pemi calme lobi ke non. Il mutoa nazali présent, mais akoyi pe cause a porté disparu te. Yo moko pe o zipi makambo yango. Ce qui polémique yaki yo ko iko Kassengo, mais entre-temps, beaucoup de est-ce que Moutoloko, la présidente de la République, est la Yamboka Niniwana. Donc, Abungi, donc, Moukilimo Bimbe Vandanier, mais pourquoi Tokomibo Congolais? Pourquoi Tokomibo? Pourquoi Congolais a comme ça? Zobaye Moko Ok, Congolais Azali Mouta Zobate. Donc, Nalingina Sabino, président de la République, Azali, très très bien. Azali porté disparité à cause de porté disparité donc ce que pèse là qui li kambo ngoko ya mukili mobimba elingai koninga donc peuple congolais totika ba émotion totika makambo so ba lobelo li kamoka buzoba yo pozu yango okomi ko paniquer botika ba makambo buzoba donc totika makambo buzoba tozali na temps moko susute ya ba distraction peuple congolais alingi distraction te peuple congolais azali naïf tout ndenga kalaté peuple congolais à comprendre qu'avec Félix Antoine Tshisekedi mboka na biso ezali ko kende de l'avant. Donc, dès que nous avons na baso de moutons, tant que nous avons na son de guépards, de léopards, de lions, d'antilopes, au monde peuple congolais ndenga okoma, peuple congolais donc na son de moutons kakatande peuple congolais a commis. Bon tant que tu recommandes na baso de guépards, de léopards, de lions, et vous en dengeni. Donc vous la calme. Président oyo nzamba tindeli biso oyo alingaki yango oyo to zui président oyo penza ako bongsa mboka na biso. Ceux qui congolais rolia ata 100% te boye ba ke congolais rolia ata 70%.
80%. Et puis, boye bake 5 ans, ce que sili, 5 ans, moussousou, ils allaient passer pour babotela, moi, na mboka oyo, ako salama comme na mboka na biso po ba botola e pouvoir, na dimite ke ba botola e pouvoir. Donc, sikoyo, na lingina sabino peuple congolais, tozala na bokebi. Peuple congolais, toye bake président na biso oyo azali wana, azali na betumba, azali ko bunda bitumba, moko bobino bozali ko comprendre, bino bozo mona kaka libanda. Libanda eza katité parce que président na biso aza muto esprit, botela kaka ndenge ba polémique e bimara, tala makambe bimara, mais azo tenir kaka posé. Donc toza na chance que tozu présent moko ya ndenge wana. Donc bo yoka makambo na oyeb sabino siko bo yebi bato PPRD wana bango babando kansa président de la République aza mbende président de OK président de la République aza noko kinoa donc timba po nezo sabino ke kanamba timba koleka Félix Antoine Tshisekedi te. Donc tango zokota na makambo tuba koyebi sa ifo ndimanano. Tango ndimi ozana libando zondima tango kota na kati juja okoti na kati après obandi ko moni sabat ba film po na minute boyebake kanambe na bato na PPRD bazali na kimia te. Bakomomona ba film oyo bandimaki te parce que Fachi béton armé Fachi yaya noko donc mbendre neti donc ya kanamba mone la Fachi fala kota so koti ndako sike fota na ba kwanyo surtout au comprendre après au bandi siko ko bimsa manzaka na minute siko Fachi a commencé là batu ya PPRD kanambe ba solo donc kanamba zali ko banga parce que ba bepeke kala pété na janvier déjà déboulonnage ko sala mabo botala ka ki batu bazali ki majoritaire na kati ya parlement Fachi timba tellement donc grand esprit amemi bango ti na coalition est-ce que ko sala pourquoi baboyaki coalition te mais Fachi grand stratège abi bato po na gérer bango bien il faut na ko sa bango idolo ya coalition na gérer bango kati année prochaine so bazana na coalition ngamoko mutu a train na zokumbela bango après coalition kaka pour janvier masolo déboulonnage bateau tout na ressemble ça bango ya bon mona inde makambo lekaki bozala calme nepsa ibino bozala calme bokansate que président de la République a Boston makambo nyoso ayebi makambo nyoso tu et puis ya ko jamais ko coopérer na bato wana jamais président na biso ndenga zana akoki ko coopérer na bato kanamba ayebi bien sûr que bango te mutu ba bebi samboka na jamais bakoko zana elongo mais azaki na choix te il fallait à traiter na bango parce que azali ko respecter constitution etanga magi ke bango nde bazali majoritaire il faut bango to basa gouvernement bango nde bazana parlement bango nde bazana sénat donc azali ki na choix te choix ezalaki te soka linga ko beton na ndenge mususu ye moko alobaki ke boko misaye dictateur te bolinga pete akoma dictateur azape dictateur te akoma dictateur te yango na bo monaki akendaki na mama solo ngo ndenge wana et puis atali na lelo ka liboso ezali na constitution ezali gratuité ya scolaire école gratuite asali yango na masolo a continue na masolo pour battre tout bazala calme donc si qu'on a lingi na yo sabino pour comprendre que président na biso photo chai ma boko président na biso azana bitumba zali ko bunda donc ye moko akokokate faut a sentir que peuple zali simanaye nazali ko yo sabino audio boyo kake mutu moko akendaki na réunion donc ya PPRD accueilli donc akendara pe accueilli mais azali mutu na biso accueilli akoti boyo kabino moko ndenga zali ko expliquer ba boule oyo bazali nango pona Félix Antoine Tshisekedi mais ba ko komela kana ba boule wana te parce que donc ba ko zwa solo na mbonchu pe na dikosi kanambe kutu donc ye kutu tiba ne wane ko ya akozala kutu te bango moko dengi ba bandoko boule yango mutu ezo sala mate be bazo comprendre te ba sala nini ba tia ba contre te ezo simba te bacha contre ta ba moni président Bimi Libanda ba communauté internationale bazo pese ba grand mutete kutu ya nyongote ya ko pesa yo fele. République démocratique du Congo peut compter sur ses partenaires extérieurs pour soutenir la vision du président de la République sur la gratuité de l'enseignement primaire. C'est le cas de la Banque mondiale qui a promis $1 milliard américains non remboursables pour appuyer la politique de la gratuité. Une promesse faite lors d'un forum axé sur l'éducation à Washington. Une conférence à laquelle a participé le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, se réjouit de ses succès. Ici, c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter son Excellence le Président de la République pour avoir pris une idée ingénieuse, une idée audacieuse, une grande ambition par rapport à notre pays, par rapport à la gratuité de l'enseignement qui a permis à tous les démunis, à tous les enfants congolais en âge scolaire d'aller à l'école. La Banque mondiale a promis à la République démocratique du Congo
1 milliard. C'est comme ça que le président de la République m'a dépêché à Washington pour participer à cette grande conférence. Et aujourd'hui, je suis satisfait puisque la Banque mondiale a accepté, n'est-ce pas, de nous venir en aide. Le train de la gratuité a déjà quitté la gare. Sa mise en œuvre est progressive. La finalité est d'améliorer à la fois la qualité d'apprentissage et les conditions sociales des enseignants. Donc bazo comprendre était barosuka ba tia ba calme école gratuite ko simbate et simbi basala bo donc bazo monaka makambu tout o bango babulaki ke bako tia ba contretemps ezali ko simbate président na biso azo kende seli boso et comme tia bango ki pelekese donc bako sambwa kala te tango bakozwa déboulonnage bo kabino moko audio oyo nazali ko tia la bino bo yo kabino moko e ko pesa bino piyo na njoto me bozala na bino calme nyoso tuana e ko simbaka jamais. Président, bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a même pas discuté. Oui, hier j'étais aux histoires ici des PPRD. Alors j'ai presque passé toute la journée là-bas, comme j'ai manqué quoi faire. Mes amis là avec qui je marche, ils sont du PPRD, ils m'ont invité. Non, allons, tout ça. Pour ne pas les frustrer, je suis parti là-bas. Je te dis que c'est sérieux cette histoire. Et les PPRD est paniqué. Je ne comprends pas pourquoi. Tous, nous étions avec hier, tous. Mouilania, Bochab, Cheo Kitundu, Mauvois, lui-même Chadari, Marcelin Chisambo. Donc, toute la crème PPRD est ici. Et le soir, comme après avoir installé Kaboula comme fédéral, j'ai profité comme le beau-père de mon ami là, il est aussi cadre du PPRD, et je me suis retrouvé dans leur soirée et la discussion a continué. Je me suis fait passer comme un agent PPRD pour en savoir un peu plus. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ils veulent parler des élections il y a à peine seulement 9 à 10 mois? Y a-t-il méfiance entre les FCC et les cash? Que se passe-t-il? Patati patata. L'aîné du problème est là. Sur le plan constitutionnel, si vous réalisez la constitution, Kabila peut postuler, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit des mandats renouvelables, tu peux te reposer l'autre mandat et puis revenir. Notre constitution est comme la constitution française. François Hollande peut revenir, Sarkozy peut revenir, comme Sarkozy l'avait postulé la fois passée. Donc il n'y a pas de problème, il peut revenir. Là, il n'y a pas un débat. Parce que j'ai suivi même le professeur Sam Bokolombe, qui a expliqué pour dire que non, là, sur le plan constitutionnel, on ne peut pas lui refuser, c'est son droit. La Constitution est claire, 2 fois mandat renouvelable. Et la Constitution ne dit pas qu'un ancien président ne peut pas revenir, non. Il peut postuler à tout moment, ce sont ses droits. Mais les intentions de ces retours, quelles sont les intentions? Et on était avec, autour de la table, Toussaint Chilombo. Toussaint Chilombo qui discutait, qui est un proche du beau-père de mon ami Fiston avec qui je marche souvent, celui de la SNEL. Alors, qu'est-ce que Toussaint explique? Toussaint dit que non, la façon dont Kabila et Tshisekedi avaient conclu leur deal. Kabila avait recouru à Tshisekedi pour lui dire, écoutez, la situation est très compliquée, comme ça, tu récupères le pouvoir, nous allons voir les prochaines élections, tu vas me soutenir. C'était ça. C'est ça, c'est les mots qu'il a utilisés. Mais, au niveau du FCC, il dit que nous avons pris des stratégies pour contrôler de près Tshisekedi dans tous ses faits et gestes. Leur objectif aujourd'hui, il a dit clairement, l'objectif aujourd'hui du FCC, ce n'est pas de voir Tshisekedi avec un bilan positif. Il a dit qu'en politique, rien n'est garanti. Aujourd'hui, Tshisekedi a perdu, ou soit il a ajouté un nombre important à sa popularité. Elle a dit que naturellement, il est populaire à travers son papa, à travers l'UDPS. Maintenant, son bilan va faire qu'il puisse perdre la cote de popularité ou qu'il puisse gagner la cote de popularité. Et il peut accepter de nous affronter en 2023. Alors, ils ont évolué les 9 premiers mois
de Félix au pouvoir, et même on dit, si on les laisse, ça c'est ce qu'il a dit, si on les laisse les mains libres, les types vont gagner la confiance des Congolais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons l'attaquer, nous devons les déstabiliser politiquement, nous devons les déstabiliser psychologiquement. On doit proposer des lois, ça va prendre du temps. Tout ça parce qu'il s'est ouvert facilement, il a eu des contacts, il a eu les soutiens au premier niveau. Nous, on ne doit pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit, de sa propre bouche, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si on croise les bras, les partis est en train de mourir petit à petit. Il a dit ça, il a dit, les partis mourraient petit à petit. Il fallait réveiller d'abord les partis. Ça, c'est un. Il faut créer quelque chose de blocage, d'obstacle. Donc, opposer les gouverneurs, entêter nos ministres, donc faire des choses de telle sorte que ça ne puisse pas marcher. Il a dit, écoute, nous avons tenté pour les décourager, qu'ils ne puissent pas prendre la décision de la gratuité de l'enseignement. Regarde, ça est là, mais nous tentons pour que les difficultés soient là. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ça, mais nous voyons les bailleurs internationaux lui promettre les fonds. Alors si ces gens-là lui donnent l'argent, là, sur ce point-là, c'est un argument de taille des campagnes. Et quand il s'impose sur certaines choses, donc, on n'a plus vraiment le contrôle réel et de l'appareil sécuritaire. Il a dit que tous les cadres que vous voyez là, tous les généraux et autres, Tshisekedi a créé des généraux parallèles. Donc, ils sont là, des généraux sont là, mais lui prend des décisions. Et quand il prend des décisions, on prend les soins de ne pas les communiquer à la télévision. Donc, il prend des décisions, il met petit à petit tous nos généraux en retraite. Petit à petit, il les écarte de la gestion. Petit à petit, il prend des distances. Alors, nous ne devons pas nous taire. Nous devons directement parler 2023 pour que nous puissions les pousser encore à la table des discussions. Lui dire que non, non, tu as besoin de notre soutien, nous te soutenons. Mais il faut que tu puisses aussi faire les histoires en nous concertant. Mais il prend beaucoup plus des initiatives seules. C'est ce que Toussaint nous a expliqué. Il dit que ça commence à inquiéter. Ça nous inquiète tous. Et nous savons que c'est ce qu'il dit. Et avec la base, cette base-là, peut un jour se réveiller pour dire que non, non, nous ne voulons plus de ça. Alors nous devons être les premiers à mettre les barres sur les têtes pour dire que non, nous devons réévaluer notre accord, voir comment nous pouvons aller mettre dans la main. Et après discussion, j'ai compris que ces gens-là ont peur, président. Mais ce que j'ai constaté, ça m'a fait mal, j'avais des larmes aux yeux. Si tu vois comment ces gens-là adorent et vénèrent Kabila président, je ne sais pas si dans leur vie, ils ont déjà adoré et vénéré Dieu comme ça. Pour eux, Kabila est tout pour eux. Il a leur vie entre leurs mains. Donc, j'avais eu mal de voir des papas respectueux, des professeurs d'université. Comment ils adorent Kabila, tu n'as pas idée. Et tout ça même dit, tous ces gens que vous voyez ici étaient des pauvres. Et ils ont eu l'argent grâce à Kabila. Comment voulez-vous que ces gens ici puissent les trahir? Regarde aujourd'hui, il nous a même dit, regarde aujourd'hui, Katumbi est en train de souffrir. Il a dit ça. Il a dit qu'il ne suivait pas la télévision et autres. Katumbi souffre. Katumbi se croyait populaire, mais Katumbi, franchement, il souffre. Il nous a dit ça. Il dit que non, là, les petits esprits ne vont pas comprendre. Mais nous, à notre niveau, des informations fiables, les types n'est plus les Katumbi qu'on a connus. Mais j'ai gardé ça avec beaucoup de peine au cœur. Je me suis dit, comment ces gens ici peuvent vénérer? Kabila n'est pas là, mais la façon dont on les vénère, vous n'avez pas idée. J'avais mal vraiment. Je me suis dit, ces gens ici ne méritent plus qu'on leur donne encore une chance. Ils se sentent maintenant qu'ils n'ont plus rien. L'argent qu'ils gardaient dans les maisons commence à diminuer petit à petit. Il faut chercher un désordre. C'est ça. Pour eux, il faut déséquilibrer un peu, revenir à la table de négociation, les persuader qu'on ne laisse pas vraiment le temps d'aller là où il veut aller. Donc c'est ça, c'est ça. Et j'avais mal d'entendre ça de la bouche des caciques vraiment du PPRD. Ils disent que non, le FCC, ce n'est rien.
les FCC, c'est le PPRD. Tous ces petits partis-là, dès qu'on donne les mots d'ordre, ils vont obtempérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les a fabriqués. Et tout ça a dit, tous ces députés que vous voyez là du FCC, ce sont des députés nommés. On avait notre liste bien avant qu'on a envoyé à Nanga. Il a confirmé ça. Et je me suis dit, Tshisekedi doit être très souple et il doit mettre ces gens ici en déroute. C'est ce que j'ai dit. Comme lui, Shadari parle de détournement et de l'impunité, je voudrais que Tshisekedi maintenant puisse retourner à la justice, qu'on puisse auditer ces mois de 2006 jusqu'à ces jours. Si ces gens-là, tout ce qu'ils ont eu, ce n'est pas par le détournement, par les vols, par la corruption et par l'impunité. S'ils vont sortir même propres. Donc bino mo boito yoka boyoki li solo na bango ndenge mo bazali donc bako ça la calme te po bango bando boule ke donc Félix Antoine Tshisekedi soka zana biso nde tozo kumbele tozo sa neti chibala tondo sa na primati do bado e bateke Félix Antoine Tshisekedi noko ya kinwa bo mon siko bango nde baza donc bati généraux doublé ka généraux zali bati ministre doublé ya ministre zali donc omona ndenge na epsaki bino ba ministre mususu bazana ba onka étiquette donc azana me masolo zo lekeleka na sima zo comprendre ezoke na ba compte ba conseiller po ba conseiller wana bazali neti ba ministre ba sala ba rôle ba ministre donc Félix Antoine Tshisekedi aza yumate atimba yibi makamuni nazo memela bango yebi pe ndenge ni na kosubisa bango ekoza teka okotimba mo bimisi manzaka non il faut kota étudier makambo ezande jo na ndo mo na libanda mais faut na vigiler na côté là na kat na étudier da jongo bon pum pa masolo comme simba bakenda kandengo na politique eza ndengo politique eza kwanga na makabu te oyo lobi na moyi yango moto koloba na butute donc toza na confiance na Félix Antoine Tshisekedi bino mo boyoki donc to tika ba distraction parce que mutu na biso président na biso ndeko na biso azali wana eza jeté il faut to chaye maboko bino mo boyoki ba bulu bato na bazala ngo mais ekokoma kati na suka te parce que ekosuka kana nzela parce que ekosimba te mais bino mo bo comprendre que ma solo ekomi ko changer bah ça sous tranquillité bah on va cancer que mais bah on a déjà que même pas un an ma présence au sala babi siko donc muto dans 5 ans ko sala ndenge nini parce que peuple ko za sima na biso to sala ndenge et puis bo tiana muto na bino ke pouvoir o bozo ko lobake o soki ba mova so banani ke o soki kanamba ko zonga na pouvoir akozonga kana pouvoir te ezali impossible ezali insalamable na mboka na biso na zaye na zo tiela bino audio bo yoka ndenge ba expliquer na lingala bo comprendre que donc elobi nanana bo comprendre que constitution na biso elobi que jamais mutu oyazali sénateur à vie olongwe président comme sénateur à vie okozonga sous na pouvoir donc ceux qui mova loba ba ko sala ndenge bango ba respectaka constitution te mais ba ke bazali na pouvoir te constitution mutu azo faire respecter ngo ezala Félix Antoine Tshisekedi boyo kabino mo ndenge ba expliquer que président de la République wa kala kanambe donc akozonga ka jamais président mboka na biso ako sala eloko moko te aza même pas na droit à sala li solo moko oyo bakoki ko élire donc net na mboka na biso ba nomaka ba présenter il faut à sala élection donc tout ce qui est élection muto ya zali sénateur à vie ezali insalamable boyo kabino moko par contre ils ont un niveau là chikaboyo ka loi et le bibo tout ça dans l'article ni ça où ils expliquer convenablement comment impossibilité à Kabila na pouvoir 3 articles de la constitution article 104 article 108 article 220 donc un article 104 et le bibo place c'est intéressant parce que autant on bimba et le bibo les membres du Sénat portent le titre de sénateur. On est dans l'importance. Les sénateurs représentent sa province. On appelle ça la Tinamorote. Les candidats sénateurs sont présentés. On appelle ça la Tinamorote. Les anciens présidents de la République élus. Les anciens présidents de la République élus. C'est-à-dire qu'il faut rappeler élus. Si vous avez président du Sénat. Au Koufi, pardon, président Koufi, au Sénat, au commis président, on a élu, on a concerné la statue de l'ancien chef d'État. Pour l'ancien chef d'État, il faut un président qui a été élu. Alors, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Quand vous parlez de droits, ça veut dire à Luki Yangote, à Sengi Yangote, c'est de droits sénateurs à vie. À cause de l'élection, mon côté, va qu'on élire répété. Sénateur à vie, Timokolo Koufa, Balobite Timokolo Kolongwa. Les sénateurs à vie, et puis s'il y a une possibilité à Tika la Bongo. C'est comme une prison, je vais dire ça. C'est comme une prison, au bâtiment, il y a 4 robimate.
To pesa loko la récompense, l'état lobby le mboka lobby bon, au sunga ki biso mingi, to sala biso makambo bien mingi, ozali président, au commis sénateur à vie. Ba tie bongo. Sénateur à vie. Donc akolongwaka sénateur à vie te. Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection d'éligibilité sont fixées par la loi électorale. On a tout tiki. Tu es à 108. Bon, tout autre que le balancé, on a. Aux alikolo, et c'est important. Parce que le mandat de député national est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Le mandat de député, des sénateurs est incompatible avec les fonctions suivantes. Ce que ça, c'est analyse. Le col a la sénateur à vie. Donc, à sénateur. Si vous avez sénateur, est incompatible. Na. Kabila, Joseph, à cause de la souté. Ndenge Félix Tshisekedi, il est le président à cause de la souté. 1. À cause de la membre gouvernemental. Donc, à cause de la ministre. À cause de la députée, à cause de la ministre, à cause de la vice-ministre. De l'équipe. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. Kabila, à cause de la nationalité. À cause de la nationalité. À cause de l'appui à la démocratie, t'es à cause de la tête. Token a 3. Membre des forces armées. Kabila, à cause de général, t'es pas ça, c'est déjà c'est démobilisé. À cause de général, t'es à cause de l'armée, t'es. À cause de la police, t'es. À cause de la ANRT. 4. À cause de la magistrat, t'es. Bon, il y a la droite, t'es. Bon, il y a la magistrat, et vous avez un peu caractère. 5. Agent de carrière de services publics. À cause de la 6. Cadre politico-administratif de la territoriale. On a qui est na Minembwe, on a qui est na côté à Katanga, na Kalemi, et aussi Mbasoulte. Côté kuna, il faut dire oublier. Sauf chef à collectivité, chefferie au groupement. 7. Mandataire public et aussi Mbaté. Membre du cabinet du président. Membre du cabinet du président. Donc à cause de la même pas directeur de cabinet à président. À cause de la tête. Membre du cabinet du président de la République. Premier ministre à cause de la du premier ministre à cause de la T. Cabinet de l'Assemblée nationale à cause de la T. Président du cabinet du président du Sénat à cause de la T. Balobi tout autre mandat électif. Bon, ndeko. On a coutu alinéa 9. Ne place sous qui si biso na débat nyonso. Parce que tout le monde va tanga qui conscient balobi moni. Est-ce que balobi qu'il ne sera plus président sur la kangi bino lelo komoko et zali boy. Tout autre mandat électif. Mandat électif, il y a le mandat à mon ponami. Oh, biso na Congo, président, il faut pas prendre yo. Si vous avez encore président, biso na président, no makabagote. Si vous biso pas biso na président, il faut qu'on élire bango. Si vous avez un sénateur à vie à prendre part à tout autre mandat électif. Or, le mandat du président de la République, c'est un mandat électif. Le mandat sénateur, pour Kabila Zana à cause de la même pas président au Sénat. Parce qu'il faut pas élire. Tout autre mandat électif. Donc il y a qui prendre part à l'élection à Tamogote. Il faut une nomination. Si on va nommer président. Donc vous comprenez dans quelle complexité Makambo Ezali. Nous, hein, quand les autres vont jouer, nous on lit la loi. Tant que show politique, nous on est en train de lire la loi. Et nous sommes en train de vous regarder, en train de vous regarder pour vous dire, mais attention, vous ne reviendrez plus. Ndeko, et d'après nous rassurer bino, bobo mon bino que Kabila Joseph a causé un pouvoir. Et d'après pas de lingi te. Et d'après rapona to se peli na yemingi to lobi atika la sénateur à vie. A causé un président te. Ce n'est pas Monsieur Chadar qui va changer la constitution. Non, ce n'est pas lui qui va le changer. Il n'en a pas le pouvoir. Peut perdre ko ça la ngote. Peut perdre ko ça la changer constitution te. Changer constitution, ça veut dire prendre les armes et nous battre pour que la constitution redevienne ordre constitutionnel et zonga. Il ne faut pas prendre le peuple comme des comme vous voulez. Non. Non. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Non. Je suis convaincu que n'a pas perdu. On a IDP, pardon, n'a pas perdu. Donc, tout on a un peu dans la logique. Et ça est très important. Revenons dans la logique. Et ça est très important. Alors, on va terminer l'article. Toujours un article 220. L'article 220, le oui. La forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme des partis politiques syndicales ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Donc, tant que cochonner à zolo batongi, tu as la réforme institutionnelle, tu as ok ton dimi. La réforme institutionnelle, il y a un début de salima. Mais rassurez-vous d'une chose, beaucoup réformer tes biloko déjà. Beaucoup réformer tes formes républicaines, il y a l'État. Beaucoup réformer un côté. Beaucoup réformer principe, il y a suffrage universel, T. Dans le cas où président Touro va nommer, va voter dans le Parlement, et va y sauter. Ce n'est pas possible. Ce bon ça beaucoup changer de constitution. Beaucoup changer de constitution, beaucoup réviser. Parce que la constitution interdit la révision portant sur la matière OE. La forme et la représentativité à gouvernement. Les nombres et le principe les nombres et la durée des mandats du président de la République. Ndeko, la constitution congolaise au EPC motomoko possibilité à ça la 2 mandats. Balobi consécutif T. Balobi 2 mandats. C'est-à-dire les 2 mandats sont au Saliango. Et si on commence la 3e T, on n'a pas dit consécutif. La Constitution n'utilise pas le terme consécutif. Va utiliser un côté. Balobi 2 mandats. Nombre de mandats dans le Congo est mis balé. Durée est 5 ans. Et qui qu'on changer T. Tout le monde a non, donc comme un mandat 5 ans. Donc comme pardon 7 ans. Tu as 4 ans. T. La loi dit 5, ça s'arrête là. Monsieur Kabila a fait 2 mandats. Parce qu'il a déjà fait 2 mandats, il ne peut pas faire un 3e. Je rappelle, débat au consécutif. Constitution lobby en côté. La Constitution ne parle pas de 2 mandats consécutifs, non. La Constitution parle de 2 mandats. Que cela soit consécutif ou séparé, c'est 2 mandats. On ne peut pas faire un 3e. Donc, Bino Moro Boyoki, ils allaient insalamable, expliquer Bino na Lingala, expliquer Bino na français, après na Lingala. N'habite ceux qui m'ouvrent, tanga et belé, mais donc, Moutouna, bango tellement, comment donc, ma boma, donc, bazo et l'eau, bazo le bateau. Mon inding batona, na lobaki batona, nous surtout, bokinde, balo, bazala, qui ban piaker, bawiti dans les néants. Bon, on a bango, bazuna, qui mouyibi, na Kanambe. Donc, yangona, comment, ça la même idolâtrie. Donc, yangona, comment, donc, Kanamba, zanzambe, na bango, parce que yé, na bango, nous surtout, qui n'est l'autre côté. Donc, comme il millionnaire avec Kanambe. Donc, yangona, monique, bangi Kanamba, zonga, po, tika la kaka, ko, mesana makamba, ko yiba, mais, et que, ko, sale, maté. Parce que bazo sala bobambongo na bango na omoni ke entrer za soute ato vando bando yiba ozobimisa siko ezokotate ezali ko sila malemba mbongo ko sila bako bamba ba pantalon donc yangona ba moni ke dans 5 ans wana soki l'équipe ba kokate yangona bazo sala boule na bango mais boule na bango ezali insalamable et ko salamaka jamais siko nazali ko lakisa bino botala photo oyo et ce qui singa makasi vraiment et pe singa na ko seka yangona na lingi na partager yangona bino donc ezali Lyon ezali représenter na fachi botala bino mo photo na kasi bozali ko tala et ce qui singa makasi yangona lingaki partager yangona bino toujours na cadre ka ya ba photo botala sous photo mususu place kana ba komi ko boaka ba photo na ye azo mérité yango parce que azo mérité que tout place musu te yo ba que no bomba photo ana na musée ça na tina te bota la photo oyo officielle o ba tiaka so présent ye photo officielle tala ya Kanambe donc Kanambe aza na place musu te photo na feza na poubelle parce que aza mutu a poubelle azali mutu place musu ezate donc ya na linga vraiment na la sabino bota penza qui donc photo officielle le ba bomba en ta place ezali ko se retrouver na poubelle et puis de toute façon place musu azali ko mérité ezali kaka place wana ya poubelle donc yango wana na lingi ko enchaîner po boye baké donc bato Kanambe kutu ata kutu basali à la recherche de Dieu émission oyo ya mama Kalanga donc lobby déjà et ko kota na kati ya site po botala yango et ko simbaka kutu te nzamba ko limbisaka bango te boyo ka bande annonce ya émission à la recherche de Dieu ya mama Kalanga oyo ako animé bino à partir ya lobby déjà donc jeudi beaucoup zoa émission na déjà bolanda bande annonce. Bien-aimé peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur soit béni, soit loué. Voilà, on est là, c'est Cléboa original. Notre Dieu est accepté sur Cléboa original pour parler de l'Éternel. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes en train de se demander, de se poser beaucoup de questions. Qui nous a vendus? Qui nous a trahis? Oh, que Jésus revient bientôt. Moi, votre maman, voilà, le diable m'a utilisé pendant 19 ans. Et aujourd'hui, je suis une femme sauvée qui témoigne de la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons notre émission intitulée « À la recherche de Dieu ». Dieu nous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Mais le monde est sous l'emprise du diable.
Notre Dieu nous a demandé, il a dit, mes enfants, le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous l'emprise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point pour que les malins ne les touchent pas. Nzambalingi biso, bandeko boko landa boyoka. Nga mama na bino na parlaka 30 minutes et téléphone ouvert. Boyoka makambo ya koleka na kati ya monde, surtout a na kati ya diaspora. Boyoka ndenge monde eza ya kokufa. Bandeko babolingo, Jésus-Christ Seigneur. Bientôt émission na biso, Zamba Pambola grand prêtre, puisque andimi ko yamba Christ na kati ya Cléboa original. Tozo bande émission na biso bientôt na sengi karabino bala na Zambé Dieu fait grâce aux humbles. Boyoka, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. On cherche la délivrance partout dans le monde. L'imposition des mains, Basanzi Sabiso, Missouni, Bakoba, Magorodo, Maladi. Non, bien aimé. Biso moroto mitekaki toyoka makamdeni nezoleka nana mingi akoloba te bino mo boyoka nini o zabo lazo sala na kati ya bala na Nzambe nani pirio na nzela ko sala basuki ko kata manzaka bande oboka na nzela ba camarade na kati ya ndako ko yamba boyoka bande ko babolingo mingi akoloba ezali te boyoka makambo minene ndeko na bino César Ngadi 5 minutes avec César Ngade alande yango 3 mois lekeliye alibi mama il faut likambo batu bayo kango na kati ya mukili bayeba pour mutu soka yebi manœuvre diable ako yeba ndena ko tambola donc abanda ko tambola na keba yango na bande ko ba pire biso banyokoli biso nga mama na bino na ko sala mutu mabete soka za pire ngaite que le Seigneur vous bénisse bientôt. Donc vous allez suivre notre émission intitulée à la recherche de Dieu, mais thème nango ekozala comment le diable affecte, comment le diable détruit le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bye bye. Donc bino mo yoki mama kalanga zali ko senga na bino donc à la recherche de Dieu ezali émission boyebi ke na cleboa original.com boyebi ke biso to sala ba émission ebele to pas to zana émission chronique ya santé to sala ba émission littérature to sala ba émission juridique to sala ka nyoso tout to proposera bino biloko mususu o bato basala raté donc à partir ya lobby jeudi bo landa vraiment mama kalanga na émission na ye à la recherche de Dieu. Donc yango na tozolo ba ke peuple congolais alingi susu lisekité, peuple congolais alingi distraction te. Yango na zali ko lakisa bino bote la photo o na partager le bino su bote la photo o instituteur ndenge ba komina esengo ya ko pesa cours bote la position instituteur wa zu. Est-ce que na l'air kanamba instituteur ko zo posa bo akokuya parce que nzala mesiko zo mona ka instituteur akomi ko lia bien bote la donc motivation komina ye pona ko pesa cours na kansi photo o ezali ko démontrer ma surtout donc na tangwa kanambe instituteur à cause de la position parce que quoi parce que donc santé que ça la bien mais sikoyo instituteur comme ko zo mbongo o ekoki azwa parce que yem tazali ko pesa mayele na bana na biso o babota misiko vraiment ndenge na yefaki binoka soki balobi réponse ezaka ke fachi béton. Donc si qu'on a commis presque à la fin il y a émission na ngana lingi susu vraiment na zongi c'est la binoka mwa mokena beta c'était donc tocha présent na biso maboko présent o azali wana azali mwana mboka azali neti yo neti ngai donc azali na souci moko na biso donc azali étranger te neti kanamba azalaki donc toza la précédé to tikela etant asala musala na e peboye bake ako sala musala oyo bino bozali ko s'attendre parce que azali na souci ya mboka neti bino nangai. Donc na commis presque à la fin de l'émission ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations, de vos critiques, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site ou sur notre compte YouTube. Boyebika sur na comme na suka na pesaka ba mbote na bazo ezali éparpillé partout dans le monde na bandaka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele donc il est vraiment à salaka mingi po na mboka et puis po na 5 minutes avec César Ngadi na ko pesa mbote na Mamou Adel Yombo moi si kitoko andima na ye kolia na bandundu na bana kizengi asalisa bango donc c'est pas n'importe qui akoko ndima ba makamba boy donc Mamou Adel Yombo ba mbote belé na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kiyena kata Lille pona kopesa la petite Nacha Lukombo ba mbote belé na staff na emo bimba ya ba jeune o ba tanga awa o ba botama awa o bazali siko na sima 5 minutes et puis na sima ya président de la République donc à travers la petite Nacha Lukombo nazali kopesa bino nyoso tout ba mbote
Donc si on a accueilli na kati ya Tunisie pour na repesa Guilhem Massa ba mbote ebele yena Linda Pemba bango ba 26 staff il y a 5 minutes avec César Ngadi kuna penza parce que na Tunisie staff ezali vraiment makasi mingi na accueilli kuna na kati ya Australie pour na repesa mbote na gentil Uruna ya 25 masolo na kati ya Australie. Donc na pesi siko mbote na zongi na kati ya Melen na Senegal pour na repesa donc le grand mécano Jacques donc yazali mutaï depes depuis Tongo donc le grand mécano Jacques a défendu Kamasolo, il y a Mbokanaye, il y a UDPS et puis il y a 5 minutes avec César Ngadi, le grand mécano, donc Toko Bengan et puis Toko Monana. Nakei Sikoyo, Nakati à Djobu pour Napesa Zoé, Chilumba Bambote, trop Zoé, Chilumba Bambote, trop Kuna Nakati à Djobu, au 25 Masolo, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Siko Nakei Nakati à Kolwezi pour Napesa Arsène Nkoudi à Bambote, Nepsa Rabino Bato Balandanga Nakati Afrique, surtout Namboka Nabiso, parce que Méga est alineti Awate, donc Arsène Nkoudi à Bambote Belé, Nakati ya Kolwezi. Nakei Siko Nakati à Brésil pour Napesa Pasteur Jansi Kalissa, Bambote Belé, Kuna Nakati à Brésil, à 25 Masolo, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Pasteur, merci beaucoup, na fidélité, on a 5 minutes avec César Ngadi. Siko a nakati ya Paris nazali kopesa Maurice Kianfouama Bambote Belé Maurice Kianfouama yaza mutaï depes depuis Diego Kao et puis avant ça masolo il y a 5 minutes arataka 5 minutes avec César Ngadi. Donc Maurice Kianfouama Bambote Belé et puis merci beaucoup na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko nakati ya Kikwiti na mboka na biso kuna nakati ya Kikwiti na epsi bino na Congo batu pe balandaka pona kopesa mbote na Arindai Mukeba ya vani na kati ya Kikwiti mais a ratisaka 5 minutes avec César Ngadi TP a commentaka à chaque émission. Donc Henri merci beaucoup na fidélité on a 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Bundes pour na repesa JP Kisoka ba mbote belé ya 25 masolo ya 5 minutes na kati ya Bundes. Donc JP Kisoka merci na fidélité on a 5 minutes avec César Ngadi. Nakei siko nakati ya Arabie Saoudite pour na repesa Moussa Espérant ba mbote belé nakati ya Arabie Saoudite pour na epsibino 5 minutes c'est partout dans le monde. Donc Moussa Espérant ba mbote belé na fidélité nous surtout merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi kuna nakati ya Arabie Saoudite. Siko nakati ya Bruxelles pour na repesa Blaise le bourgeois ba mbote belé nakati ya Bruxelles donc yé aratisaka 5 minutes avec César Ngadi. Merci beaucoup na fidélité nous na Blaise le bourgeois kuna nakati ya Lola na Bruxelles. Natigali toujours na kati ya Bruxelles pour na repesa Jackson Mutombo ba mbote belé Mutombo Jackson. Donc fidélité na on a 5 minutes avec César Ngadi ça la plaisir et puis ozali na torté parce que émission 5 minutes yangonde makambu yangonde éveillaka conscience patriotique ya peuple congolais. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès que Nazob Sabinoka ke Kanambe toko manke ete akozwa masolo na mputu tona dikosi. À très bientôt. Clébois Original. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya mukeboye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.